Boye imalamu na émission na bino ya mokona lelo obolingaka mingi na la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce. Kande toebisara bino mosala kitoko owapi na la personnalité TV wana na moni direct tema bandeko e basutenaka vraiment chaîne na biso MBC bazabaka na mo général John Kimbambu na moni bongo Arlette Matoko Liswa Nzambe, sans oublier Badiva Westwood maboko banki ya Givwama ya bino yango la personnalité TV obulingaka kolanda tango nyonso na bosani pete mère boss mama Doris Lema mwasa motema malamu vraiment ya bino yango wana. Ebongo kaka ndenge na ebisara na bino totambola ti na ti lelo toza bongo na njili kilambu ezwami wapi précisément kaka na kati ya monga fula tolakisa bino ba terrain kande to mesana nde to bisara bino na la personnalité TV tolakisa toujours biloko ya kitoko oyo ezakana ba problème te esika wapi bozala jamais desi ndenge na lobaratango nyonso Vinicia, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce atambola raye mon côté azara toujours na ba commissionnaire ponga naza nga commissionnaire te wana zande mosala ba commissionnaire bango ndentu ba pesa biso ba prix ya ba parcelle bango pe mutu ba pesa biso ba mettre ya ba parcelle sans plus tarder to sala découverte ensemble to bengi bongo papa na biso commissionnaire yenda kokota na biso akotalisa biso ba mesure ya lopango pe akotalisa biso ba maître ya lopango. Mbote papa. Mbote maman. Toza awa précisément wapi esiko memi biso toza dia na kati ya lopango toza wapi. Bon toza na commune ya Monga Fula o ebengami quartier Njili Kilambu. Toza bongo na kati ya parcelle to mondia lopango ngo ezo mesurer bongo combien de mètres sur combien? Eza 20 sur 20. Na 20 sur 20 wana botiango combien bozote kango combien bo bandango combien? Bon ngape na commissionnaire na prix au bango bakolo terrain ba pesa kingande yango wana mais pona ko sola prix fixe na bango et senga ke soki client monani aye amoni eloko asepel na yango nde ba okutana na imoko kolo place. Prix nango obo banda botiango combien? Batian $5,000, 5,500 pardon. $5,500 au Kakoli à débattre. Wana tomoni batiango $5,500 à débattre. Toza déjà na lupangu nde to bilopango za 20 sur 20. Tozo mona déjà cameraman na biso metiti ma azo bendela biso vraiment bilili ya lupango esika pi lupango na biso ebandi esika wapi lupango na biso esuki wana tozo tambola tomoni lopango na biso eza bongo na ba bordure eza na banzete o batie yango wana eza mondelu ya lopango na biso na ngambu tomoni pe ba voisins déjà bazali dans tous les quatre coins ba voisins baza déjà eza esika oyo batu pe bafandaka déjà ndaku ezali moi tokota na kati ezate parce que eza na batu oyo bazaka déjà na kati ya ndaku wana bobenda bilili bola kisabiso lopango na biso ebandeli wapi pe esuki wapi. Tozo continuer toza bongo na deuxième parcelle na biso tobi ba place o biso to laxeriza ba place ezaka na ba problème te ezaka na ba place oyo soki osombi ozala jamais desi eza pe 20 sur 20 babandiango kaka ndenge moko ndenge na première parcelle to monaki babi bango batia bango 5,500 à débattre. Donc deuxième parcelle pe batie même prix que bango à débattre eza 20 sur 20. Sans plus tarder toko benga commissionnaire yende oyebisa biso po abalobi soki oye nde bakosolola nde babi ko débattre bapesi vraiment ba prix na bango ya sukate mbongo nde liboso tango yo ya nde oyeba ndenge nini boko débattre lopango za munene eza pena ndako batu babandaka kofanda mais esi batika batu bafanda raté ba voisin bazape déjà na ngambu ba voisin bazali na liboso na ngape ba voisin
bazali eza ba place au batu ba fandaka déjà courant pe zali donc awa nyonso eza vraiment ya malamu papa commissionnaire kota opesa biso tomoni bino boza ba commissionnaire lopango na biso babandi yango combien lopango biso babandi $5,500 $5,500 esuki ka wana to bo discuter bon soki bokutana mukono bino nde boyeba ndenge bokosola na ye ndenge bokodebatre na ye lopango na biso eza à peu près combien de mètres 20 sur 20 je pense que lopango eza un problème ata mon côté eza un problème ata moko kutu te wana tozotambola tolakisa bino esika wapi lopango penza ebandi lopango na biso ebandi place o na telemi awa eza mundelu ya lopango na biso o ekaboli biso na ba voisin mosusu po na ngambo wana esi bateki eza vide main esi bateki pe yango e continue si liboso esika ba ndalala wana ezali eza esika oyo limite na biso esuki na ngambo kuna ba voisin bazali déjà kande balobi eza lopango moko eza un problème ata moko te so sombi place okoza jamais desi batiango 5500 à débattre toza bongo na direction ezokende Njul brasserie eza vraiment mapango moko ya malamu oyo ozala jamais desi eza lopango moko eza na problème te mokolo nango azape déjà to solola kina ye malgré aza sur place tema to solola kina jamais desi kande tolobaka congolais boya to son vesture na mboka na biso vraiment ya Congo bomona parce que bato babongisa Congo na biso ezaka biso moko kande na lobana mamno ti na ti jika solo bayebake na lopango jika bayebake kana tenite olati teni bamoni yo te esengeli osomba lopango mabele vraiment eza plan plus esika oyo érosion ezate mabele mo ya kitoko eza pe mabelo etondaka mai te eza mabelo eza ke soki mvula ebeti tant mvula ezo sila mai pe kauki eza vraiment esika moko ya malamu ozala jamais desi na liboso nango penza kuna soki ozokota na entre bazana ba site touristique ya kitoko penza oyo ekosepelisa oza jamais desi vraiment nazo benga bino ba congolais boya bo consommer Congo na biso ekesala biso vraiment malamu tant tozomona bandeko na biso bakenda bazoya kosomba bazoya kozongela biso basomba bazobongisa ekoza vraiment malamu. Bonjour. Dans la commune à Mongafula, quartier plateau 1, na Kogelos A, na plateau à professeur. Tout ça va voisin à plateau à professeur, na commune à Mongafula. Terrain ça na 20 mètres na moulai, 12 mètres na base et petit trapèze monete 7 mètres na entrée boye. Na côté mais tout ça les fondations mo côté makasi so mtu acquérir ango a bénéficier la fondation mo tout ça là un esprit à sala construction mo à niveau il fallait tout ça à moi niveau moko likolo mais on a interrompu mais tout ça les fort makasi a okita awa avantage mingi avant nasé to contact plus. Et après ce que c'est ce qu'on retrouve aussi dans Sekuna. Pour tous avoir une idée à ça, on est moins étage, tout récupérer l'icolo. Na prix nango ezo banda disons na $8,000. Et to solo la kaka. To lukande et après c'est aussi prix au to somba mabele. To baki simbongo to dépenser pour la fondation aux mon qualité à matériaux to utiliser to luki to récupérer à moins quelque chose mais on est allé un peu plus mais ce toko ça la moins approximativement ba mbongo ebimi pour comme en état donc nous sommes allés jusqu'à $8,000 mais biso to muto a mona na to solo la quand même 6,000 penza ba ya bongo ten 6
6000 eza moke mingi eza nango mbongwa mais soki balukeli biso ata 500 moko likolo ya 6000 ekozala malamu esala neti 6500 neti suka mpo toke na 8000 na dépense na achat na construction oyo bambo mosusu kutu ekoti te batransport baloko neti mo ya bato batongi mosala oyo mais devre na bango tokoti wana te mais toza dia au-delà de 8000 valeur nango lopango na biso ebandi na colonne oyo donc tozotambola ekei ti bozomona place papa azokende papa naza sira esukeli awa esuki awa donc bozomona esuki awa na brique wana papa tie lokolo mpe tozokita eza ti place ndenge tozokende donc esuki koto ya bafleur wana tozokende tozotambola na kamera donc bazosala mpe salongo bino bozomona donc place papa azosala salongo aza na kati ya lopango donc toye susu naamona brique moko na liboso na ngai donc tina fleur oyo donc brique oyo eza awa susu bozomona donc esukeli awa donc toke lisusu donc eke lisusu ti na brique oyo papa donc na brique oyo donc bomona donc lopango na biso vraiment yango oyo donc entrée nango yango oyo donc entrée nango yango oyo vraiment bana poto bino mo bozomona donc papa lobi 8000 donc soki 6500 eza nango ekoleka nango donc bino mo bobindeka tosalaka numéro ya mama Doris eza wana toujours tozo continuer na bino elongo o eza bongo troisième parcelle en tout cas na troisième parcelle autant na moniango ngamono na sepeli parce que ezesika moko makadam eza wana vraiment mutukati na porte à lopango okomi na yo donc so esika no boye oza décité ka kotonde tobi eza njil brasserie côté ba site ebele touristique et tondi en tout cas koto ozala décité so oza besoin na kende site touristique moko quelque part au futa no kutu transport et tom suma makolo kaka et si okomi lopango na biso ezo mesurer bongo 22 sur 27 en tout cas eza tellement monene eza monene eza pe na fondation do batongi basali déjà kotonga kande tozomona mwelo vraiment côté mususu batie batol vraiment babongisi lopango na bango fondation tout en tour penza et betami kitoko lopango eza vraiment monene eza na mwelo oyo mtolingi otonga na étage na yo tonga premier niveau okonyo kwa malisusu te obandi mbala moko komatisa lopango eza monene clôture nyonso bozomona ya tol yango nde lopango na biso oyo tozomona tuka bokozala jamais déçu eza vraiment monene eza pena ndaku mais ndaku oyo eza ba chambre te eza ki bongo boulangerie esika wapi batu babande ko sala mapa eza penza pe na ndaku ya monene eza ki usine ya ekoma pe usine ya fabrication ya ba brique eza penza monene ka ndenge tozomona batongaki pe déjà ba toilette malgré esili nanu te mais lopango eza monene eza lopango moko oyo ozala jamais déçu kande nazoloba nazanga moko te nazana commissionnaire parce que yende mutu ayebi makambo ba prix yende mutu obeta masolo ya ba prix papa lopango otomoni oyo batiango combien bazosuka nango na combien betela bana ya poto bayeba soki boteka ngo na combien kande tolobaka la personnalité TV mosala ezalaka toujours ya kitoko nde na lobara non mais mabino tina tinga nazali kolo non mais mabino likolo avec Vinicien Timba bozala jamais déçu na pièce contre pièce toyoka mais c'est commissionnaire Aibs. Ah, merci pour la parole. À parcelle eza $25,000 à discuter ba sous sango suka 17,000 ça 18,000 les amaka solo en solo la kaka mbongo nde emonana nano masolo ke solo manango kanda lobi mbongo emonana nde na lobaka mwasi bakakola ke bongo lopango pe basala ni ba discutera kaka lopango eza vraiment monene o bozala jamais de si
boza jamais dessus abiba banzango na 25 000 donc so na 17 500 oza na 17 000 en tout cas ozwa eloko no ya munene oyo moni oyo okotonga ti na ti so lingo tonga au 10 niveau kaka yo po eza esika moko makadam ezali Njil Brasserie eza mboka ba site touristique esika ba site touristique malonga efandi mai kitoko mo pepe kutu do moyen to lobela ezate toza na moima tozo tokate po mo pepa kitoko vraiment ezali voilà tokomi bongo na suka ya émission na bino obolingaka mingi na la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicienne Timba, femme noire, femme africaine, pièce contre pièce kande tolobaka biso tolakisa biloko kitoko biloko o ezanga problème et bongo bisiko non salela des annonces eza entrée ya Njil Kilambo esika wapi o toti kolakisa bino ba mapangu o batie na $5,500 à débattre wana eza entrée na yango ndeka na baki soko sombi place oyo ozala jamais dessus tobi Congo na biso biso bato bongisa yango ngana yo nde tobongisa Congo ngana so to sali biloko toko na kati ya Congo yango nde kobongisa Congo na biso esengeli ebonge pa étranger ta ebonga kapa na biso moko ba congolais biso nde toyebi valeur ya Congo esengeli na biso to ya vraiment na lombango to ko s'investir na kati ya Congo parce que Congo na biso toza besoin ekoma kitoko kande balobara kin la belle toza vraiment na besoin kin na biso ekoma la belle elongwa la poubelle kaso bino batu boti libanda boye bo s'investir to komi bongo na suka émission na biso obolingaka mingi sans oublier bongo cameraman na biso abendela ki biso bilili ya kitoko meti asalaka vraiment mosala kitoko ende mto asali yende moto azola kisaba image ya kitoko na pesi bongo mbote na MBC bazabakana mo général John Kimbambu Arlette Matoko lisu ya Nzambe badiva Westwood ya Givua mama Boko Bank na kata London City ya bino vraiment ya ngoyo la personnalité TV bozala jamais déçu parce que biso mosala nde mosala nous avons besoin de la kisabino Congo na biso ndenge zalaka Kinshasa ya solo ndenge zalaka boya bozala jamais déçu bozwa biloko kitoko na ba primoko o eza vraiment abordable kande tolobara mwasi ba okakola ebongo pona nini te lopango pe toko kakola non mais mabino ti po bo découvrir bo sa ba découverte mapango toko esika wapi bozala jamais déçu po bo somba bo tonga wana ndeza esengo na biso tolinga kosala bino mosala kitoko o wapi na la personnalité TV ngana bino toko koba ko mona na kaka na be émission o ezoya pona zana bino ti nazo mema bino ti na tika nde na lobaka ngana bino tomonani.